Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV. Bande mbalo umano kutuvangilanga ye mano kutuvangili bikakumba kasitushwa tukawaye ko yele mvu tutambudi na tekuna muanda tuene ye kiesi kya kingi ko tuntwadi tubatambudi muwisa yezola yelendi ko batatu banlongo mwana itata muanda velela amen. Mutangwa basi kasi unuba ikili beto mu Yesu kasi unuba ikili beto mu Yesu kaka
Tozongisi merci. Malgré to zalaki musika, mais to pesaki ndingisa poete to mata. Bambuta ya vie de Matadi poete to yamba. Délégation spéciale au tata mokonza boule atinde libiso. Tokolanda maloba oyo bakopesa biso. Yango nde tekobomba, yango pe tokosalela. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Beta maboko. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Oye, oye, oye. Yelusele midiampa dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela. Papa Simo Kimbangu Kengani oye! Papa Simo Kimbangu Kengani oye! Papa Simo Kimbangu Kengani oye! Oye, oye, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani mwanda velela wazola walembizola kaka ye kaka yandi kaka yandi kaka yandi kake kusi ya mwana pe tata mulimo santu poete toleka na reception programme to pesi yangoyo ezala biso bambuta to ya poete na minito eza pokwa eza nango avangu mbeta mokonzi ya bule tata molimo mosantu a signé pona koyoka oyo mokonzi ya délégation oyo bapesi ye yango nde akopesa biso na bakado individu ke toyambi bakonzi na biso lobi tokoya ezali nsisa tokoyoka ye moko ndenga koloba yango tozokopesa nzela faki lobi tozala ite mbala moko tokoye na reception soki tosilisi bambuta tokende te tokopesa mwa tokovanda oyo eza membre ya commissaire ke tokozala na Masolo ezali kwesi doyebi makambo ni baprogramme nyonso bakopesa donc tomilengele na tina liboso ya tata nzambe molimo santu oyo atindaki nde tosengi na biso nyonso topesa na mbote na kombo ya tata ya mwana pe tata mosantu na kombo ya tata ya mwana molimo mosantu tokoki kovanda na biso bakonzi baye bango moko te baservice biso nyonso tolande bakonzi ezala baprotokole ezala biso nyonso touti na Yerusalemi apart bambuta tosenge na bino botelema bisika nyonso tovandeli po ete topesa bino mbote faki à vous. Topesa bandeko na biso bauti na Yerusalemi topesa bango mbote nokombo na tata ya mwana peut-être mosantu na kombo ya tata molimo mosantu merci beaucoup sinyoso bayeli biso totelema lingo bapesa so mbote faki
tika topesa papa président général ya Ijikimbo na suite na nyonso mwana molimo mos ndeto sengi Congo-Central oye! Congo-Central oye! Congo-Central oye! Beta maboko! Sikoyo tozali kotelimisa cabinet ba membre ya cabinet ya tata mokonzi wa bule ndeto sengi na ba konzi ba membre no sa cabinet ya tata mokonzi wa bule botelema lingoma peso ino mbote tika topesa bakonzi na biso mbote na kombo ya tata ya mwana pe tata mosantu na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu bakonzi bovanda na bino Matadi oye tukria suka te fo na zonga kana na KONGO-CENTRAL sino tekende kosuka kuna na suka ekuzala malamu te KONGO-CENTRAL oye! KONGO-CENTRAL oye! KONGO-CENTRAL oye! Mwavangulwa mutu wante beta maboko na muno kwa mboka balobaka nzwa kuvyokelanga nzawe bwawe esandenge nzwa kuvyokelanga nzawe maybe kafuilanga biso tozana chance monene pona komona batindami ya tata mokonzi wa bule kate na KONGO-CENTRAL. Vraiment tozali kotelimisa bango lobi po ekomi butu lobi ndete kotanga ordre de mission oyo tata mokonzi wa bule tata nzambe molimo mosantu asigné na loboko na ye pona kotindela biso bakonzi délégation monene oyo bayeli biso ila baza mitano ndeto senge na délégation nyonso oyo tata mokonzi abula atindeli biso botelema pwete biso bana ya KONGO-CENTRAL topesa nombote maboko 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 faki Matadi oye! Nkambe! Nkamba! Toko pesa bango moto etika bakoko
ya mankuku kolobate kuna tata mokonzi wa bule nzambe mulimo centre ayoka ete délégation na ye komi na siège ya province ya Congo-CENTRAL na Matadi. Tika topesa bango mbote ya lokumu onkombo na tata ya mwana pe tata mulimo centre. Onkombo na tata ya mwana molimo mosantu ndetos. Bana Matadi oye! Esengote, esengote! Kiese voka kiese kwe! Sai voka nsai kwe! Sikoyo tolingi topesa maloba. Lemeto yoka oyo ba pesiye na tata mokonzi wa bule. Tosengi na papa chef ya délégation telema na yopozo wa maloba. Na kombo na tata na mwana pe molimo santu. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir du monde église universelle. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Yerusalemu jampa dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwanda kwelela mabetama. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Mwanda velela, wazola, walembizola, kaka ye kaka, yandi kaka, yandi kaka, yandi kake. Merci na kombo na tata na mwana pe mulimo santu. Soki bomoni biso délégation mubimba ndenge tuyi epai na bino. Elinga kieza la mobembu ya yeme tata mulimo mosantu. Ba preparation ya makambo mingi azana yango nde azwi biso ndenga sangisi biso ete toye na makambo mibale ya minene oy atindeli biso ya liboso accident ya papa dialungana mokonzi Yesu Kristo ekokisi 40 ans depuis azwaki pasi wana. Likambo ya esengo bana misatu basali ya minene Luozi, Lukaya, Grand Kasai basali surprise ya munene na tata mokonzi wa bule pena banzambe bango misatu papa kisolokele papa dia lunga na be papa dia ngenda bauti kotonga temple ya kitoko ya munene yango bapesi yango lukula Likambo na nzambe papa dia lungana popasi mingi papa azwi na KONGO-CENTRAL mingi na Lukaya kaka zwili bapasi mingi papa dia lungana
batiaki na ikuluzo na lukaya. Aksida ya mankima na lukaya. Na oya suka oito yebi biso banso. Alors, bana misatu bakoma kilukula mutu moko. Tomoni keza miracle. Bana Manianga, bana Lukaya, na Grand Kasai, bakoma eloko moko na lutumu ya Papa Fumanlongo. Bateau siye basangani basali misala ya minene. Batongi temple. Batongi résidence ya Papa Fumanlongo. Batongi pendrako ya bapassager. Kuna yango batindi biswete ndaku ya Nzambe wana bokende bofongola yango. Kuna ndeto uti tibo zomona bisto komyawa. Soki tosilisi ndenge tosilisi kofongola temple na misala nyonso oye uti kosalama kuna na lukaya. Mission yango phase ya mibale il faut tokoma kuna na mwanda. Kuna na mwanda il faut tokende kotia libanga ya yambo. Esika ke da costage ya bamasuwa na biso ya lingomba tokende kotia libanga ya yambo. Po misala mikoba oyo nde likambo ya mibale oyo memi biso oyo lingaki eyela yemei papa mokonzo wa bule. Lokola biso ba mumbu na yeto zali atika ka musapi boye. Ale bino bokende. Tina wana toyi epai na bino. Pona matei ya mikolo ya zote ya biso bana kimbangiste tuzala nde na botosi. Tozala na botosi. Na maloba na ye ete kuna tuzokende ba surprise ya makasi ezali. La yuswa ezali. Soki likambo yango esalemi eko kabula biteni mibale bayiba kolamuka na bayiba kozanga kolamuka bango wana bakena bango libela voyage pour l'éternité bakena bango yango alobiete alingi perte te biso bansto tambola malamu na bolingo mibeko misala yango nde bokoko na biso wana manso makoya eza la retour ya bawei yo ekosala yo bobangite bayana bango akosangisa biso toko bakosalela ye. Merci lokola toyebiete papa zakoya bakado na ye nyonso bobongisa kuna to uti tomoni babatu bapesi biloko oyo bazalaki na byango kuna. KONGO-CENTRAL oyo capital na yango nyonso bobongisi bo libere to sangisa mutuka mobimba atindi nano ekomite na kanisa biloko ya papa to simba ngote wana omemi ngambo biloko ya papa nyonso to pesa ye bisto zo mapambo lo izana maboko na ye. Voilà lobi na tongo soki to sirisi ndako ya Nzambe ale toke Kimbangu parce que tozana dossier to kokende kolekila na boma to traiter yango na general ya armée ya Zaliwan soki to sila ninde mukumba Nzambe atindeli biso epai na bino na kombo na tata na mwana pe mulimo santo. Amen. Amen. Tolingaki ko yambela papa. Ndoko oto pesa ki bakado. Bona le bénéfice. La délégation. Oyo ayeli biso. Na kombo ya tata ya mwana pe tata moko. Na kombo ya tata. Ya mwana. Molimo mosantu.
na kombo na tata na mwana pe molimo santu. Mosala oyo tokosala lobi ezala mosala ya malonga. Siège provincial. Bino nde bakulutu ya lingomba pona kuyamba papa. Awa tozali papa zali to azali te. Kone na nkamba yebisi bango na kati ya temple. Nazana bango elongo. Toza kondimela Nani amoni ke lobi yako yate. Merci mingi. Donc grand rendez-vous na biso lobi na tongo na mosantu. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu lobi nsisane kosalema par commune toyokani ndenge tozokende tokende ko prepare nsisane ya makasi poto zonga tusamba muzola kwase ye mwana ye tata mwanda velela nzambye tuvava buwena yetu kali kukondo lovoko bena vava bankaka nanga bimbevo buka bankaka nanga nsamu myalufua sikiri kisa luvuvo mulukala mbazi mboti tusala salu bya kwa sako munankangu wako inga bubeti kwenda vutu kimuna tsizi nzobatoma lwaka nzoza uzikala za vuvama kari toti vingila tsilulu za bena tulendi peko tunoka bosumvulako mangindu la umo sumo simunti yantima ngevisi limao vana solution butu bundi divuvu mungeye kadi mungeye mwena se ye mwana itata mwanda velela. Amen. Batata ye bamama twende kyambote. Okay. Voilà, un accueil très chaleureux réservé à celui qui représente le chef spirituel, révérend Ndungi Mayilou, avec la suite qui l'accompagne ici dans la province mère, la province du Congo-CENTRAL, justement dans la paroisse centrale, dans la commune de Mvusi. Nous avons suivi cette cérémonie, une petite cérémonie qui a été organisée à son honneur. La salutation n'a pas manqué de la suite qui l'accompagne et tous les fidèles et cadres ecclésiastiques qui ont répondu à cet accueil. Soyez rassurés que les fidèles attendaient vraiment impatiemment d'accueillir le chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, ici représenté par le révérend Ndungi Mayilou. Et le révérend Ndungi Mayilou, à son tour, n'a fait que passer le message qui lui était inspiré par son créateur qui est Papa Simon Kimbangu Kiangani, une adresse de satisfaction, car dit-on dans cette église, la satisfaction de Dieu et la bénédiction de ses créatures. Et voilà donc le message qu'a donné le révérend Ndungi Mayilou est un message de paix, un message de satisfaction qui a béni les fidèles de cette province mère. Le rendez-vous est fixé pour demain au culte matinal où se tiendra une compétition de collecte de fonds et la remise des cadeaux. Merci papa, nasepeli. Ngana komona ngai mama lufwa loko mabiala lili dia kiese. Naza mondimi na paroisse ya Nord 1 na commune ya Mvuzi, naza moyembi na kora de dirigeant pe naza mama Masolo na kati ya lingomba ya tata molimo centre ya Matadi. Sengo na biso ezali ete toyoki ke papa azoya. Mais papa akoti kati na basali na ye atindi. Or motindami ya mukonzi aza mukonzi. Donc na komona ye directement tozomona papa molimo centre à travers bambuta. Donc sengo na biso eza makasi parce que
eloko oyo ezali ke bateau de pêche ekenda sango biso na bamisala bisika tosalaka ekoma kopesa biso valeur makasi okolomona bazo comparer biso na mangomba mosusu bomoni baninga bino bakimbangisa basomi masuwa bino misana bino kolesaka bapaster babiloko moko ndenge wana donc atuka esala biso bien ndenge bake po batia libanga mpona kobanda misala antuka eza likambo kitoko po lobi kuna ezaka bakimbangisa te bakolembisi biso nyonso tokolia yango donc elakisi mpe ke papa mokonzi ya bule aza kaka mpona bakimbangisa te aza mpona mokili mobimba. Donc vraiment sentiment na biso eza vraiment ya makasi lobi tongo tokoya toya komona bisika tokoyokela lisusu valise oyo bambuta papa tindeli biso à travers bambuta lobi tokoya bapanza yango po mutu na mutu azwa iteni na ye. En tout cas toza na esengo makasi. Merci Mbuta. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV.